biso de yaga fierté na biso yango wana tokenda ete po tokima po twana besoin tozonga po bino tu to bandokende osala yango ifo baya bakende bango batikala événement tokendaki ezalaki kaka le 28 nga mpo nanga événement esili nazongi na ngai c'est tout po topepele baavantage ebele makambo ebele donc po to à l'aise à l'aise bon première fois bakenda baumela te mais deuxième fois tokende tobeta ta ba 1 mois 2 mois wana ndoki okongola siko biloko bi voilà lobi que c'est mission te mais tellement tout monde te profiter quand l'occasion qui est bien bato balobi que ozalaki invité à qualité mais sous les kauka au pesa comment moi na mutaida ki okaka déjà sous les kauka c'est fali non sous les kauka ezaka fali bon ekozomona sula kobimisa visa fali abisombi babillet à réserver par hôtel donc eza kutu makambo aloba te ke osule ofali eza f victime nde miminga poto donc c'est ça l'invitation fali mais oui eza f victime nde miminga poto sule kauka asali makambo sule ezaka sule ça veut dire fali mais au considérer quand même na mbonga babingonga billet za mbongo bambonga billet so eza mbongo nanga nayebi te soki nalaki so mbonga billet za billet mbongo nanga moko osomona ozwi visa lelo lobi osomi mama billet donc elakisi ke billet basombela ye ngai basomaka partir internet billet basombela ye ngai apartir internet voilà, c'est quelqu'un à Makizembe en direct de Paris. Voilà, voilà. Makizembe quelqu'un. Non, email, où est-ce que ah, ouais, oh, billet, voilà, Fali Poupa, @yahoo et tout comme ça. Voilà. Billet yango, mutasombi yango voilà. Voilà quelqu'un a bêtement solo parce que vous avez sur place na katu ya Bercy. Ti bazo tumba ba combattre on ezali ndenge ni malgré tout fallait faire l'effort à Betty. Évidemment na katu ni bosanta ki ndenge. Bon, ezaka ko ba combattre ba manifester kaka ndenge ezalaka kolela ko seka mutako na vélo. Voilà. Bango baloba il fallait ko beta te, ngule beta e beta te, fallait ko beta te. Mais il fallait approuver quand même à Betty. Voilà. Et là c'est que mambo oyo bonyoko li ba ministère pendant 10 ans. Ils ont abandonné qu'on a besoin de congolais belé babaye. Est-ce que pour y aller qui on paye? Ils ont pas abandonné belé babaye na bango donc qui combattait na vraiment na moni fait kufana ngokaka. Roboté tu na Laurent Sokoko bazaki ouais. Roboté tu na Laurent Sokoko ba mona andeni. Voilà. Fali sur 100% ba congolais, 97% ya ba congolais balingi fali abet. Sur 3% ya ba combattants au babo il fallait abet. Dans moyen coûte makambo simbeza te pour 97% balingi fali. 3% wana oyo ya mibala Karine bazola bazo indole be. Papa, botika ken ba maman bali ya botika ken na usula. Voilà donc on est là. Obi so ko faire mobile go. Lukaka elo mo remplacer na net mobile no ici. Papa ko mo di ko. Ça apodaki oya yenzela donc. Et ça la bien, quand il y a biloko pena maman zo tielo na sani. Est-ce que bino besoin occasion, il y a maman zo servir bino. Et ça la moi fier quand il y a biloko mère a pesa pena, ça la moi bien moi pena. Ah OK. Merci beaucoup. Ezamba la liboso to mona mwana kanisi ba mama na yale bi oui mama bino mutu bobota kingai soko bango te banani misusu tala ndenge mwana mayele asalaka ayeki sasa le bité avana songa na binga ba mama na ngai na fete na bango na ko eza mwana bango ya max ya mwana ya ba mama nzamba so msilo ya kuliko ezaki ezonga msilo ba benisa yo na misala na yo na makamu nyoso kwa oko banda ko sala
ekende se liboso yo mona liboso osali boye bino botika nini ndako mosusu toteki wana babengani biso ansi luzolo peso ezalaki terrain moko esalema ndenge asangisi bato nde ansi luzolo peut-être alingaki asangisa bato mosusu na lupangu na bino ya bacomédie basali biso na biloko nyonso na kati nini biloko ya commerce nyonso na kati eyela basali eyela nini baboutique nyonso na kati comédien mpo akita na cité mutu nyonso akolinga koti soki olinga okende kaya ya baartiste wana ofuti moyena ata leta bandozwa mbongo te akozwa mbongo ebele kolekisaka mbongo boye leta danger omoni kaka sikoyo eloko tosengi oyo na sepeni ono coup de chapeau na chef de l'état ndenge akanisi likanisi baotonga biso basali ya spectacle donc wana ça va déjà mais oui toza nango te nga na basheki nzela moko na matonge wana tala ne bayaka ngai azangi ndako na yo mutu asukse ebele bozanga ndako 48 ans de carré bientôt 50 ans azonuna tiko tala ne mo age na komi de 14 ans tisiko tala modele na komi en tout cas luzolo bien pena ndenge osangisaki lelo biso boye yo nani Maman, Bibi, tu es bazo, maman. Papa chef. Kasi lelo kosangana bino awa bino na bino ba maman veuve le bébé ni. Kosangana mingi chaque mois, chaque année. Nous avons une organisation qui va au Kitana. Ok. Chef de la kasi lilobani noko zala nango parce que dans le monde entier zotala yo eloko ni bakokanga na mutu ya pona journée ya lelo toyebi ke eza mwana bino mais eloko ni bakokanga pona journée banda mwa oyo na ndenge ebandina ndenge kosila oyebaki te ndenge kosangana na butu abengi biso kwa mwana biso akanisi bamama biso batikala baveve baza na bapapa te tikana sepelisa bango ka nzambe apambola ebamela merci pour sangisi biso na pokwa oyo eza bamama tika ete biloko tokolia osanctifie yango pendant deux jours yawe natiki mama nyonso natiki ndeko nyonso oyo aye awa na esika oyo na maboko na yo zala mobateli sunga biso nzambe ngai na kombo na yesu kristu amen amen apesa lotia biso batulambi na mokona tia bamama olambi mpe opesi mbongo ozongisela bango ya awa nakaki ofongo kolingi te masa kobandela nongo pa ya nzambe alors nzambe wana nde tozosenga mayele oyo apesi na anse mpo abandokanisa parce que ezaka oyo te oyo eza ebandeli parce que anse ayawa akutani bamatanga makambo ebelebele donc ekokaki kozala mpe boye te mais toyebi ke mbala nsima parce que esili te akocontinue kaka mbala nsima anse akosala ya mingi alors nzambe ayeba kobakisele mayele ebele apambola ye na likanisi oyo vraiment asunga ye vraiment nyonso ekende liboso mpo biso mpe bamama ne tosepela. Voilà, maman Mado, pour nous bannir parce que l'initiative de la boue, franchement, faut que dans la prière, vous allez bosser à salir en haut, déjà en sous parce que depuis que vous avez femme zèbre, beaucoup de gens entre bino. Un peu de temps, mukolo moko boeto, mukolo boeto, mukolo ya mboka, auto honorable à Sansarabinoté. Un message fort ni au colo, initiative oyo. Moi, na bino en sous à salir. En tout cas, mayela on a zomo na ka yezo ndie na bana mike. Ezo sabina na bana mike oyo na olobeza lokwa deuxième mwana oyo azosala boye pa na biso po saisa ipe asala pe bongo pona biso ba mama na ye vraiment oyo eza mwana ya mibale
yango nalobi moni likanisa yango ndire ezaka na bana mike sai asala yango je crois 3 fois alesa biso c'est oui vraiment eza malamu mingi nzamba pambola bango apambola pe sai wana lisusu bana mayele vraiment nzamba pambola bango. Voilà, merci. Kitango ba grand frère ba yopeso loyal ndenge wana ko bossa na kabango to ko bossa na histoire te bo yo sale pa ba mamu lelo nzamba ozongisa donc on a le bino yango wana merci vraiment merci asi lozolo doso na yo lelo basu kezani na o nyoso eloko alobi eza te na remercie déjà bamama na vie na ndenge baye parce que moto mosusu okobengisa ye mpe na invitation moko boye aye na ye mpe te moni moto adisposer temps na ye aya c'est très important eza vraiment important na considération envers nanga naza nanga leki naza mwana ya bamama ebele baza nga mo mpe naza mwana ya vive mama aza vive mais tosalaka vraiment fort to ata na mwa mike oni to nzambe azosunga biso tokabolaka te c'est important moi soko memeli mutu sourire biso tozala na ONG na biso toba donne moi ton sourire soko memeli mutu sourire eza eloko moko ya hyper important na vie donc yango wana biso titre na biso za aimons nous vivons en même temps donne moi ton sourire na profiter pe na occasion na okenda remercier Serge Ibaka ouais